Nzela o bakomosala nzela awa bamaye utaka boye komeka terase na bango ekomoya awa liboso kobotonda awa bama bateka sute bama komofima baya boxe to nzela o toligisu boye te. Combien de temps déjà depuis nzela o evandi? Ebandi kala umeli nzela boxa sute umeli umeli bamota bazokima donc on va transporter on va makolo mota batiko alo 1000 fois babadi mamai bakosa mai côté que ça toi mamai biso banyokama boete tolemi makambo alo tolemi makambo mai o esali déjà ba 2 mois. 2 mois? Oui, mai ezotona na lupangu bato bazo déclarer côté que ça te ba client ba okota te. Mai o esali 2 mois bato bazo ya te ba kondina biso ba lukela biso solution ba bongisela biso nzela. Nzela onenge baby boy conséquence nango eza nini na misala na yo to na ndenge ovanda koto? Na ndenge na fanda koto na posa ba bongisela biso nzela ba client ba bando kokota ba bando kosomola biso biloko ezotula biso ba client bazo kota te biloko ezokola na bandako mais ba bongisela biso nzela ebonga bato bazokufa ba accident ezosalama mai oyo tozomona mais d'emblée omoni mai wana so efandi wana cause na yango ezali Bra Congo Bra Congo collecteur terrasse eleki Bra Congo akanga terrasse na kati ya lopango na ye mur ya vert ozomona wana Bra Congo akanga terrasse siko na ndenge akanga terrasse azwa ba mabende atia pour empêcher à ce que ba milangi ba sac kota na kati ya lopango na ye ce qui fait que et engendré que terrasse wana au collecteur et comme bouché complètement. Alors si vous faut ezala déboucher au ébika administration ndenge ezalaka moi processus wana ndezi mata yango wana omoni mai ndenge wana mais déjà monsieur le maire ya commune ya Mongafula a tcheba moyen yango omoni musala ezosala donc musala ezosala je pense d'ici 2 jours our solution déjà est décanté. Mbote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision esengo ezali makasi pe monene ya kokuta na bino lisusu na cadre ya ba découverte na biso awa na ville province ya Kinshasa awa tozali na commune ya Mongafula route Kimwenza outi kolanda na numéro o eleki tolakisaki bino ndenge nini érosion et salami na route ya Kimwenza kasi lelo to matimo mukie na arrêt o babengaka Sainte Rita pona nini esika oyo parce que ezali esika oyo gouvernement abimisa ki ba mbongo ebele pona ko réhabiliter nzela oyo mais constat ezali amer constat ezali que nzela oyo misala eumeli makasi depuis ezala lancé alors que phase au bazali kosala ezali moins d'1 kilomètre mais ezali déjà plus de 6 mois yangoyo depuis misala oyo et banda kosalama alors conséquence directe ezali que embouteillage ezali makasi ndenge bino moko bozali komona awa pona koleka ezali très difficile ezali casse-tête yango wana mituka etelemi ndenge bozali komona bato batondi awa ezali pona likambo mususu te ezali nde po embouteillage ezali makasi alors totambola na bino bomona ndenge nini makambu ezali koleka bomona ndenge nini misala ezali koumela awa
nyonso wana ezali kopesa pasi, nyonso wana ezali ko faire souffrir bandeko oyo ba empruntaka nzela oyo bilomoko bozali komona. Alors to pusana to tambola ti na entrée ya route Kimwenza na area Cité Verte, comme ça bomona ndenge nini population ezali ko souffrir na côté oyo. Alors tozali ko kita, tozali ko pusana pona kolakisa bino ndenge nini misala ezali ko umela na côté oyo. Alors bomoni ba moto yango nde esungaka population mingi pona rapidité pe pona kokima bambouteillage parce que awa soki otie elikia na motuka, soki otie elikia na taxi to na bus, en tout cas oza na difficulté makasi pamba te embouteillage koto elekaka makasi. Alors tozali kopusana ndenge bozali komona bato ya moto epai bapusu epai mituka epai en même temps ba taxi pe ezali kobaluka. En tout cas ezali kopesa pasi makasi na nzela oyo, alors que ezali nzela moko ezali principal parce que nzela oyo esangisaka arrêt Cité Verte na gare ya Kimwenza. Donc nzela oyo ezali na importance moko capitale parce que ferme ya Dokolo oyo ekenda sango, ferme ya Dokolo oyo esungaka bandeko na bamaki pe basoso ezalaka kote oyo. Biloko ebele oyo toliaka na centre ville ya Kinshasa eutaka kote oyo. Pourquoi? Parce que baferme ezali mingi, parce que bilanga ezali mingi kote oyo. Alors ezali difficile ko desservir bandeko nyonso kote oyo pamba te nzela ezali pasi. Alors ezali pe ko rendre difficile transport, et en même temps biloko ezali komata pour transport ezali cher. Alors tozali bongo kopusana ndenge bomoni na bambula oyo ebeti mikolo oyo bomoni mituka ekangami, nzela ezali pasi ndenge bino moko bozali komona awa. Bandeko ya moto bazali kofofile po baluka nzela nini bakolekela koto pe bandeko bakangami ezosenga maman akita. En tout cas nyonso wana ezali très difficile. Alors tokomi chantier yango na ebisaki bino esika oyo bandeko bazali kosala misala d'après bandeko bazaka koto bayebisi biso que contrat ya kosala nzela oyo ezalaki attribué na société moko égyptienne, mais jusqu'à présent misala ezali toujours ya kolala. Jusqu'à présent moins d'1 kilomètre maintenant nous et salamité bolanda binomoko ambiance nini elekaka awa, surtout na ba moment oyo ndenge nzela ezali ya kokangama. Yakate Tina!
tokomi na arrêt ya Cité Verte ndenge bino moko bomoni misala ewumeli tellement population ezali kosouffrir awa siko tokomi na arrêt ya Cité Verte donc pembeni na cité Mama Mobutu botala bino moko eta ya nzela ndenge ezaleli botala nzela oyo ekenda Matadi Kibala nzela oyo ekenda Matadi Mayo nzela oyo ekenda tina province ya Congo Central nzela oyo ekenda Congo Central ekenda Matadi Kazangulu esika nyonso oyo boyebi botala nzela yango ndenge ekomi botala difficulté oyo ezali awa mpona koleka biomo bozomona mai etondi système ya canalisation ezali te système ya drainage mpona mai oyo ezali te libulu monene esalami na esika oyo bamai nyonso ya mbula ezali koya kovanda awa sans que bakonzi ya mboka basala quelque chose sans que baya kobongisa alors que bambula ezali kokontinue kobeta bamai ezali kokontinue kovanda awa bino mo bozali komona na mopanzi kuna ndenge bato ya moto bazali kose faufile koluka bakreye nzela na mopanzi kuna po moyen ya koleka ezali te bino mo bozali komona lac munene esalami awa botala kuna ndeko azali koluka moyen nini ya koleka na moto na ye akoti na katikati ya mai botala na makolo ebebi na basapatu na ye ebebi en tout cas ezali pasi makasi bandeko bazali kosouffrir bandeko balekaka kotoyo donc ezali pasi makasi ndenge kaka bozali komona mai evandi plusieurs semaines déjà depuis mai oyo evandi awa bakonzi nyonso bazali koleka awa impuissant et insensible bazali kosala eloko moko te jusque là mpona kotrouver solution ya kobongisa nzela oyo ezali en tout cas très difficile ndenge bozali komona mituka ezali koleka na difficulté population ezali kosouffrir bolanda bino moko ndenge nzela oyo ezali kofaire souffrir population. S'il vous plaît, les chaîne. Pour avoir des armes d'exercice. Vous aurez image, ça va commentaire, mais réalité, les causes, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, oh bon, c'est pas que les autorités communales sont incapables. Parce que le collecteur, le problème, c'est que Bracongo à construire Mirnae à Canada. On vous salue. C'est ce qui a provoqué Canal Wana est à la bouchée. La montagne vidéo, vous devez télécharger l'application Android, WhatsApp, Facebook, Viber, la téléphone Android, Boya et Bébé. Vous devez avoir musique dans votre carte mémoire, vous devez avoir film en Nigeria, vous devez avoir film d'action, vous devez parler sur votre téléphone Nyon son internet, vous devez avoir musique dans votre carte mémoire, vous devez traiter votre vie. Gloire à Dieu pour nous, on est bêtité. Vous devez télécharger l'application Android, WhatsApp, Facebook, Viber, Boya et Bébé. Vous devez avoir musique dans votre carte mémoire, vous devez avoir film en Nigeria, vous devez avoir film d'action, vous devez parler sur votre téléphone Nyon son internet. Vous devez avoir musique dans votre carte mémoire, vous devez traiter votre vie. Vous devez avoir la montagne vidéo, vous devez télécharger Android, WhatsApp, Facebook, Viber, Voilà, biso yeyo awa na Cité Verte na entrée ya route Kimwenza esika wapi bomoni mai etondi awa tokutani na bandeko oyo basalaka service ya assainissement awa na commune ya Mongafula
to solana bango to yeba mai oyo evandi boye pona nini bango nde bazana ba information pe ba détail nyonso ya kopesa biso mbote papa mbote kombo nani kombo na ngai monsieur Osombo Osombo Jean naza chargé des opérations ya Mongafula Ebonga. OK na compte ya gouvernement provincial commune ya Mongafula. OK Kinshasa ezobonga Mongafula. D'accord. Ouais. Depuis combien de temps vous en avez service? Ça fait très longtemps, hein, parce que bon, na Mongafula, ce qu'on a service d'assainissement, ça fait presque une année maintenant. Une année. Bilonde, vous avez une charge, il y a Kokomisa pour assainir Mongafula. Bozomona libulu oyo, mai oyo to bozomona ngote. Eh, tozomona mai, mai oyo tozomona. Mais d'emblée, au moins mai wana so efandi wana cause na ngo ezali Bra Congo. Hein? Bra Congo collecteur terrassio eleki Bra Congo akanga terrasse na kati ya lopango na ye. Mur ya vert wana. Mur ya vert ozomona wana. Bra Congo akanga terrasse. Siko na ndenga akanga terrasse azwa ba mabende atia pour empêcher à ce que ba milangi ba sac ekota na kati ya lopango na ye. Ce qui fait que et engendré que terrasse wana au collecteur est comme bouché complètement. Alors si vous pouvez la déboucher, vous avez bien l'administration de ezalaka. Moi processus wana ndezi mata ya wana au monument wana. Mais déjà monsieur le maire ya commune ya Mongafula a tcheba moyen. C'est le bourgmestre. Yango au moni musala ezosalem. Donc musala ezosalem. Je pense d'ici 2 jours, la solution déjà est à décanter. Mais est-ce que Bra Congo en tant que société azali na prérogative wana ya ko boucher canalisation? Bon, selon Edith 001 ya ville de Kinshasa, azana compétence wana te. Azana compétence wana te, mais Bra Congo a kangi. Moi je peux me limiter que par là. Wana za ba autorité, il y a ville ou il y a commune, nde ba kota la dossier wana. Mais nga en tant que responsable chargé des opérations, il y a assainissement la commune à Mongafula, tozaka ko dénoncer eloko ande wana parce que canalisation et qui cause la prise en otage na mutute ou soit société moko songolo te neti Bra Congo. Donc Bra Congo nde azana base il y a détérioration il y a nzela a ndenge moni wana ndenge mai efandi. Donc eza commune à Mongafula te. Parce que monsieur le maire ya Mongafula Sévère Lumbu a osala ba effort ya makasi azobimisa ba moyen tozoya tozobunda parce que tozana motopompe o esomba maki spécialement kaka pona ka o ni tete mbula mbele oya ko kuta bongo tembele c'est fungwa maki déjà. Mais c'est le bourgmestre azo sala musala certes, mais résultat nango sur terrain eza nini parce que pour un Kinois lambda o azo leka nanzela o mikolo nyonso ya omona misala ya bourgmestre te a omona yango nde soki produire ba effet nango awa. Oui, mais Mongafula, c'est parmi les communes qui sont propres à Kinshasa. Hein? Parmi les communes qui sont propres à Kinshasa. Parce que les communes qui sont au Tamboli, ils sont bisotés. À part le problème de Tozanango Awa. À part Oyo, Tozana problème sous terre. À part peut-être le problème d'érosion, mais on a des calamités naturelles. Mais Oyo, il y a des problèmes de Tozanango à Mongafula. Mais Oyo, pour nous, ça c'est ça tient pas moyen pour solution et mon bon na moment aussi que bozo sala nini concrètement est-ce que si vous débouchez ici ka bande kwa Bra Congo bakangaki to bozana na niveau ya négociation administrative na moment où tozoloba situation ezandeni na moment où tozoloba côté kuna solution c'est zwamaki d'ailleurs soto combien na mona ke équipe moko ezali wana bazo continuer ko déboucher libende wana to buki yango hein to buki alors etikali siko awa tozolinga tobimisa siko moto pompe poto banda ko benda mai parce que soto bendi mai place wana etikali vide etikali boye nde to bandi siko ko timola ko ire pona ko fungola collecteur wana. OK. Mais siko mai oyo
et BBC déjà nzela parce que vandi atamulai tangu bino bokoti molape po curé collecteur suite rozala nini bokotika yango boye parce que libulu ese salami suite ya mai ndenge vandi bo suite rozala nini na niveau na bino bokotika yango bongo ou bien mais c'est le bourgmestre a compétence na ye bokosala quelque chose pour que nzela ezonga ndenge ezalaki. Mais normalement esengeli bato bayeba peke oyo eza national numéro 1 eza na compétence ya gouvernement central oyo nzela oyo ekoti ya route de Kimwenza nde eza na compétence ya gouvernement provincial. D'ailleurs gouvernement provincial a réhabilité déjà nzela oyo oyo misala ezoumela bon bien que misala ezoumela mais a réhabilité yango asali canalisation ya monene eza wana ya félicité parce que bato baosala eloko ya malamu mpo kameme kofélicité bango oyo sikoyo lokola nzela esebebi eza na compétence ya gouvernement central. Je pense gouvernement central bakosala na lombango mpo réhabilité place wana parce que eza na compétence na bango po bungumese aza na capacité ya kosala nzela oyo te po aza na bamoyen wana te po pouvoir déjà bakabola batâche décentralisation ezali na gouvernement central atali banzela oyo ya minene banzela desserte agricole oyo nete ya mike boye eza gouvernement provincial banzela ya mike nde etalaka bungumese mais na ndenge tovivaka boye moto soki amoni kaka boye akokanisa ke bungumese nde aya kosala nzela oyo to gouverneur te oyo eza na compétence ya gouverneur te mais oyo eza na compétence ya gouvernement central. Papa Jules, en tant que chargé des opérations et assainissement na commune na bino ya Mongafula, ozali ko rassurer ba habitants na bino que dans le prochain jour mai oyo ekozali suite suite à misala bozo sala. Bien sûr que oui. Nakanisi ti mercredi mai ezali suso te. Mai ekotikala ekotika souvenir ya kala même soki mbula ebeti mai ebanda koleka parce que bungumese Séverin Lumbu asatiaki bamoyen et puis équipe na ye ya makasi toza déjà na terrain tozosala mosala bon bato nanu bamoni nanu mpenza résultat te mais je pense d'ici 1 ou 2 jours déjà résultat et mona. Ok, merci beaucoup Papa Jules. Toza pena ndeko mususu akoki kobakisa mwa liloba topesa ye micro. Mbote ndeko. Bonjour papa. Kombo na ye? Bon, ngai naza chargé à logistique ya Mongafula. Ok. Kombo na ngai Mwanda Fish. Ndeko Mwanda. Je travaille ensemble à la commune de Mongafula. Okay. Avec notre bourgmestre Papa Séverin Lumbu. Équipe est soudée. Okay. Tous autres travaillent pour la commune. Même si aujourd'hui balaze mikona yo omona ke commune Mongafula travaille à dur. OK. Tout ça la tirage, tout ça la évacuation. OK. Maintenant tout ça sur le terrain par rapport à mai oyo. Tout ça l'effort d'ici demain déjà dimanche, lundi si vous revenez encore pour mona ke circulation on est sans problème. OK. Message na ko za la nini pour na population toujours na cadre ya Kinshasa ezobonga parce que gestion ya ba immondice, gestion ya ba déchets, yango pe ezali moko ya ba problème au bilo beaucoup. Merci vraiment. Merci vraiment la question. Biso Mongafula tozala ba érosion ebele. Pona ko espace ya rejeter ba immondice, tozala na problème té. Donc la papa bourgmestre asala ke fort ya repesa biso moyen d'évacuation. Tozala ke évacuation. Mais problème au bino bo quitter sur le terrain za problème mai. Bo filmer ni fulu, ni poubelle munene et le moko té ou bien dégâts non non non. Donc tozala ko bana matadi kibala si niveau commune tout ça là sans problème. Okay. Donc c'est ça vraiment. Hôtel de ville à travers maison communale pour rassurer que ma paix ça va bien intervention hôtel de ville. To so kayango papa bourgmestre yé moka benga biso chargé d'opération zawana que lelo to travailler na to travailler. Hôtel de ville est na ba jeun ba tracteur ba ben et permettre à biso le quoi tout ça na ba érosion to kunda ba érosion. Donc après na biso ya ville les aramakasi vraiment pour na ba engin wana parce que ba que tout ça na ba érosion belé tout ça na place au bois ka ba déchetté. Mais boza en tant que représentant ya
il y a bourgmestre dans le secteur de l'assainissement. Vous avez que l'érosion est salami na route ya Kimwenza. Dans la érosion na deux chemins. Oh, eza nouvelle érosion là déjà. Mais notre papa bourgmestre de la commune de Mongafula a salé fort ya kokunda yango. Maintenant, et ces produits les sous na bamboula ricolo. Il y a des chemins où ils ont un niveau en compte. Bon, le col là, ici est salami. Suite les années, parce que jusque-là. Mais Baza déjà va travailler. Hier, il y a une délégation à ministre provincial. Baza, il y a une chinois, une délégation chinois. En tout cas, Baza déjà à disposition. J'ai un peu déjà côté. Donc, dans 2 ou 3 jours, on a un résistant, un chef chargé d'opération autour de là. On a un résistant à niveau maï. Na niveau il y a des chemins pour mon résultat bien parce que ministre professeur il y a qui déjà na équipe ba chinois ba sangana na équipe o ya ba égyptien baza awa en tout cas musala les habitants mon afula bo c'est la bo satisfait OK population toyo kibino ndenge ban Kinshasa to lobara TV za radio T oui bo pesi biso promesse to ndimeli bino bande ko balandi to kozonga lisusu na semaine autozo banda donc semaine prochaine poto ya kotala si réellement misala ezo sala manandenge obino bo pesi biso promesse wana. Merci beaucoup papa journaliste to recevoir la chaîne na bino bomba ba image hote chaîne na bino ezali PSB télévision eza chaîne moko elanda mara monde na temo bima to recevoir na jeune journaliste na papa na biso caméraman malgré ba kombo na ebité mais na ebité so botine ba image après 2 jours bosonga lisusu na lombango bozo ba image oyo ozala prêt bo travailler na makasi. D'accord, merci beaucoup. Tokozonga na mikolo ezali koya chef bouillard na biso ye ndazo travail. Ah OK, merci beaucoup Tomonier. Donc Tokozonga peut-être le mardi ou le mercredi pour te constater ce qui misala etamboli malam. Ce qui peut bosali le côté quand la caméra ne filmer pour te l'accepter population. Caméra za rasoni soni ko ya kaka. Merci beaucoup de merci papa journaliste. OK, merci. Merci beaucoup. Voilà, Bolandi Binomoko ndenge bandeko balobi biso toyaki ko constater tomoni mai evandi et stagné awa depuis plusieurs semaines. Alors, il fallait to lobela yango, il fallait to lobisa ba responsable o bazali chargé ya kosala misala awa. Boyoki bango monde balobi ba pesi biso na bino rendez-vous dans 3 jours. Tokozonga lisusu poto ya ko constater soki misala et salami to et salamité. Tozui bino ba téléspectateurs pe ba internautes na biso ba témoins. Tokozonga awa poto tala. Soki misala et salamité bino moko boko constater. Merci mingi ne bozaki ebele ya kolanda numéro oyo to dediaki yango mingi pona état ya ba infrastructure awa na commune ya Mongafula. Bolandaki na numéro oeleki ndenge érosion et salami na 2 chemins, arrêt 2 chemins na route ya Kimwenza. Na numéro oyo tolakisi bino état ya nzela awa na niveau ya cité verte nzela oyo ezali route nationale numéro 1 oyo uti Kinshasa et Keiti na Matadi. Alors nzela oyo koyi ozala na état OT. Boyoki ba raison oyo ba responsable ya assainissement ba pesi bino pe rendez-vous. Donc botikala branché na chaîne na biso tokozonga poto la bino état na évolution nango na mikolo oyo ezali koya kimia etikala na mabota na bino bo continuer ezala na kimia en tout cas biso to sali musa na biso Comment on a Chris? Ndeko Chris ovandaka koto. La fin le step pour nous. OK. Ndenge nzela oyo ezali boye. Liloba na yo ezani ndema evandi. Nzela oyo comment ça la nzela awa ba maye utaka boye comment ratera cela bango. Comment ya awa liboso comment tonda awa. Ba mama teka shooter ba mama ko filma. Ba boxer to nzela oyo to lisu boye. Combien de temps déjà depuis nzela oyo evandi? Ebadi kala umeli nzela boxer shooter umeli. Umeli ba mota ba kima
tokuba wa transport tokuba makolo mota batiko alo 1000 francs babadi le mamai bakusa mai côté que ça toi mamai biso banyoka ma boete tolembi makambo alo tolembi makambo. Merci beaucoup. Tous appelez maman za pembeni, maman za micro. Mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na mama Sarah. Maman Sarah, au vanda à côté ou tozara molekinzela? Na fanda à côté. OK. Depuis combien de temps mai oyo et vandi liboso ya mapangu na bino na nzela oyo? Mai oyo sali déjà ba 2 mois. 2 mois. Oui. Bo vanda kaka boye, est-ce que ba konza mboka bayaka quand même ko sala quelque chose to kota la nzela onde? Bayaka te. Eloko moko te mai ezotona na lupangu bato bazo déclarer côté que za te ba client ba kota te. Mai oyo sali 2 mois bato bazo ya te. Ba kondi na biso ba lukela biso sol sa ba bongisa biso nzela. OK. Ah yo te kani? Na te ka pomme de terre na matungu. OK. Nzela ndenge baby boy conséquence nango eza nini na misala na yo to na ndenge ovanda koto? Na ndenge na fanda koto na posa ba bongisa biso nzela. Ba client ba bando kokota ba bando kosomola biso biloko ezotula biso ba client bazokota te biloko ezopola na bandako. OK. Merci beaucoup maman Sarah. Ngape na sepeli mais ba bongisa biso nzela. Nzela ebonga bato bazokufa ba accident ezosalama. Merci beaucoup. Merci maman Sarah. Voilà, bandeko balandi ya PSB Télévision. Bilomoko bolandi boyoki ba habitant ya Mongafula, ba première victime ya nzela oyo, ba usager ya nzela oyo boyoki ndenge balobi, transport ekomi pasi, embouteillage epai, ba maman bateka pembeni mwa bateka ezali te po nzela ebebi. Boyoki version ya ba victime, boyoki pe version ya bandeko ya hôtel de ville, bandeko ya assainissement, bango nde bazali chargé ya kobongisa nzela oyo. Bapesi biso na bino promesse que dans 3 jours tozonga toya ko constater balobi ke bakobongisa misala. Alors topesi bino pe rendez-vous bozala wana parce que tokozonga awa dans 3 jours po toya kotala soki réellement misala ekobonga to ekobonga te. Toutaki na bino na numéro eleki na route ya Kimwenza na esika babengaka 2 chemins, esika wapi érosion munene salami batu bakufi. Kaka bandeko oyo ya hôtel de ville bapesi biso pe rendez-vous dans 3 jours tozonga pe kuna po tokende ko constater selon bango balobi ke misala ekosalama. Alors tondimeli bango topesi bango pe temps bo kite biso te bo manquer te kolanda ba numéro ekoya dans 3 jours po to constater soki misala ekosalama to ekosalama te. Bino moko bandeko boko juger, bino moko ba internautes na ba téléspectateurs na biso nde boko juger. Pour na biso na numéro alelo to suki awa, to pesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya kimia et continuer kozana na mabota na bino, komela biso na commentaire, soki olingi pe to kende na esika mususu, poto la kisayo eloko oyo ozana besoin ya kotala. Soki ezali première fois au kota na chaîne na biso, activer cloche à notification, peut partager émission surtout ko bossa na te ko bakisama na liste ya ba abonné na biso parce que biso na bino to koma déjà famille. Merci, botika la malamu na mbala sima.